Oui, le saco, bonjour, bonsoir, bandeko, bakongomani, nyonso, bisika bozami, bisika nyonso bozali, le saco nabino ya idi bolombo, greffe international ya peuple mokonzi, peuple souverain, bokoto, bandeko nangai, ndenge bomoni, na titre na biso wana, tolobi, tokobanga eloko mokote, oyekoya eya, pona ekolo na biso, pona mabele na biso, tokozala wana. Pas de concert. Il n'y aura pas de concert du tout. Farira ipupa, mwana mayele ayokaka. Soki olingi koyokate, biso tokozala wana. En chair et en os. Tokolakisa bino, ba bobini ya sika. Oyo to utilizaki na Bercy, na Gare de Lyon. Eza yalaki première phase. Sikoyo tozoyi la binonde troisième na quatrième bobine. Pour te mettre fin na makambo. Voilà, donc, bandeko nangai, bokoto. To solo là. Entre nous, les Congomani, batu oyo bazali ko bundela mboka, na batu oyo bazali ko défendre mabele na bango, batu oyo balingi, mboka na bango, bazali na muru ya mboka na bango, na muru ya peuple na bango, tozo masolo oyo, to teleme na mboka, to teleme na ba musiciens, des musiciens. Lokola ba farira ipupa, bango nde bato baza ko bebisa lokumu ya peuple congolais, peuple zaïrois, bango bato baza ko bebisa lokumu, bango bato bazali ba vendu. Bato bazali ko jouer rôle makasi pona distraction, pona ba futilité, au lieu balobela mboka comme ba leader d'opinion, mais non, ils sont là juste pour leurs intérêts propres, bazoka ba mbongo, bachaka na ba poche. Voilà, donc biso toza koya wana po to lakisa bino ke tokotika te, on est là, tokobundisa bino kaka boye tina suka, tokobundisa bino tina suka. Voilà, donc je remercie bandeko nangai yo tozana banguna bitumba Bokechi Wayambo, le leader des leaders, commandant Iso, mobali ya Yunis Banj, Papa Tom le Sako, Jean-Louis Mundela Bangwandi Mibaramo, Roger Bamokande Bale, Maman Mongala ya Brigitte Mongala le Sako, Maman Deboulonné ya Deboulonné TV le Sako, Maman Mazirate Kim Pavita Yayo Yangoana, JJ Janet Mafumba. On est ensemble. Marius Bayende Kombolengi, Marius Bayende le Sako, honorable des honorables, Alemboyo ya Mama Gimboyo le Sako. Voilà. Bandeko nangai boye bake ezali sikoyo pesi mbwambo aboyi. Bato tout oyo basangana likopa na bango na mokili. Oyo balobake peuple zaïrois akoki jamais, au grand jamais ko bénéficier na ba richesse ya mabele na ye. Akotika laka pauvre
Bango bato balobi que biso ba Congolais tokotikalaka pauvre. Nous allons continuer à vivre dans cette pauvreté jusqu'à la fin totale, à la disparition totale ya ba Congolais. Ya ba Zaïro na mokili. Po bango baza ba nzambe. Bango bato basalaki mokili. Donc mindele ba américain, ba anglais, ba français, le système na bango ba mesana Anthony Chomongo le Sako, merci d'être là. Nenge bango ba mesana yako botolaka ba mabele ya bato. Yako bomisaka bato partout dans le monde. Bayebake ici canabiso ba bomi ya mingi peto kusila te, puis nous allons continuer à résister jusqu'au bout de nous, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais la victoire sera la nôtre. On a biso bandeko na bino to lekaka tout le temps. Lorsqu'on a l'occasion pour venir vous conscientiser, vous mobiliser, vous rappeler chaque seconde que notre pays est en danger. Na batu oyo baza ko nyokola biso, bazwa ba nilotique, ya ba tutsi rwandais. Muto ya Paul Kagame, bango nde lokola bazali na ba esprit démoniaque, ya ba criminel, ya kubomaka bato, ba côté la biso, a complicité avec Félix Tshilolo, oyo bino bengaka Félix Tshilombo, Tshisekedi, bango nde baza na kati ya complicité ko banda ba papa na ye, na ba mama na ye, na famille politique na bango, idepest, ba ya pour na ba intérêt na bango contre le peuple zaïrois que nous sommes. Yango wana to le kaka awa pour na ko dénoncer bango, ko dénoncer mutu nyonso oyo aza kosala mabe na mabele na biso, mutu nyonso oyo aza kobomisa peuple congolais pour na ba intérêt na bango économique, pour na ba intérêt na bango financier. Mais biso to kolemba te, yango toza koya kolamsa bino. Guerre oyo toza komema, tozali kobunda nango sikoyo, ezali plus guerre moko médiatique. Il y a distraction totale contre la distraction. Nabatu oyo tobengi ba musicien au lieu basa la musique na bango to sengi bango pe eloko ya makasi te, to yebisa bango que to pesa bango exemple ya ba Alpha Blondy, to pesa bango exemple ya ba Myriam Makeba awa en Afrique, oyo ba bundela tope bazali ko bundela mabele na bango en tant que ba africain. Toza ko pesa kabino exemple misusu ya ba Bob Marley oyo ba bundela pe mabele na bango. Mais pourquoi pas ba musicien na biso bazalaka na conscience te, baza ba inconscient na niveau moko oyo ezali très élevé, balaksi na monde entier que ils sont là juste pour leurs intérêts, babelelaka tout le temps que baza ba apolitique. Mais tout ça comme on a bango exemple n'était pas Farira, bras dessus na ba Macron qui sont des politiciens. Tout ça comme on a bango bras dessus na ba Mushikiwabo
Ya Kigali. Naba Paul Kouagame, Paul qui rime avec Kouagame. Ya Kigali. Tout ça comme on a bango. Lelo lobi awa. Félix. Ninga zako somba bango. Ninga somba ba député. Na ba parlement. Pour en faire une majorité. Ninga pas zako somba ba musicien. Lokola ba ndonge. Hein? Azako somba bango. Lokola ba cheni. Lobi awa. Il y a ceux qui lundi, ceux qui mardi. Bango wana. Bango tuli isanga. Réunion ya munene. Pour na soutenir. Président na bango. Félix Tshilolo. Ba Nyokalongo, ba Wazekwa, ba grand-père Bozi na bango tout. Il ne jure que par le nom de Félix Tshilolo. Botal à niveau, il y a inconscience. Il ne jure que pour défendre Félix Tshibwabwa. Malgré que, bango moko, na ba ajo bazana ngoana. Tout le monde attaque musicien. Na ba ajo bazana ngo. Ils sont incapables. Ils sont vraiment incapables. Il y a que ça la moi observation. Pour nous détecter. Que ça la moi analyse ya ko talake mutu oyo tozo ya ko soutenir. Azali na bilan négatif. Zéro. Ata iloko moko te tijeno. Pe ba yebi bien que mutu ango balobi ba soutenir. Ba salela ye campagne. Ya ko yembela ye banzembo. Mutu wana na ba promesse a pesa peuple congolais. Na ba vantiro ye ko sala na sommet ya république. Boyebi ba promesse belé. Ata moko a réalisé à Yamote. Et tous ces musiciens-là, ils sont là. En train de voir. Bazako mona. Est-ce que bazana misu yako mona? Bazana matoi yako yoka? Ou bien, babenda bango ba cerveau na bango. Le roi Zingakuvu, le Sako. Direction. Merci d'être là. Joël Chris, merci d'être là. Partagez s'il vous plaît. Henri Bakole Engonge Losako. Zorobilel Solarien Losako Nayo Losako Zorobilel. Merci. Namosala Kitoko Ozali Kosala. Nakanisi Otali vidéo émission Tosala qui il y a dimanche et bimi lelo landa yango ukosepela. Voilà donc bandeko nangai makambo oyo ekomi vraiment kosala biso soni ya kosakana te. Quelle humiliation. Iloba Bokechi Wayambo. HB Kimbango, merci beaucoup et merci d'être là. Partagez la vidéo. Ferdinand Ferro, le Sako Nabino. Partagez les directs s'il vous plaît. Berba, le Sako Nayo, le Sako Nabino, Nyonso Bandeko Bokoti Awa. Vraiment, ezali kambu ya pasi pour na tout le monde. Naïka ko yibsa bino ko expliquer bino ko yibsa bino ke on a pris des gens intelligents dans Mboka na biso. Désolé de vous le dire, mais on a pris des gens intelligents. Et l'intelligence ne suffit pas seulement d'avoir un diplôme, un grand diplôme,
ou comment, un diplôme de docteur, machin et tout ça. Non, c'est pas ça l'intelligence. Oui, ça peut être l'intelligence, mais pour moi, ça c'est artificiel, on apprend à l'école. Quand je parle de l'intelligence, c'est de l'intelligence innée. Donc, une intelligence qu'on vit avec dans le monde pour servir tous les peuples du monde et pour en avoir les bons résultats. Intelligence, il y a sagesse, il y a pouvoir gérer la chose publique, de pouvoir gérer une cité. Et c'est un kakateke au leka dans niveau nyonso sur le banc de l'école. Mais tout le monde dit vraiment que pour nabiso bazaïroi, on dirait batabaye les bazali souté. Donc tant que moi na mobalo ya Kanambe Kabila azolo bake 18 ans ya salaki na mutu ya mboka wana ya biso kazanga ki même 15 personnes ya malongo ya ko travailler na bango. Donc na yebité ce qui na bino na ngai trop pesa yemo a raison parce que yemoko azali na mayele ya classe T. Est-ce que Siko Toloba, il était très malin ou bien Azana moi mayele Yakobotama par rapport à Félix Chilolo? Parce que Yamotoloba que Félix Ezako Fingate. Félix a un problème sérieux dans la tête. Félix a un conscient intellectuel très, très, très moindre. Félix n'a même pas de sagesse. Ça, c'est encore pire, c'est grave. Pour kotalaye na baction na ye, kotalaye na comportement na ye, kotalaye na attitude na ye, on se voit directement que c'est un bon à rien. Mais vraiment un bon à rien. Qui n'a vraiment rien dans la tête. Parce que Oya Zalaki Liboso na yewana. Azampaya. Rwanda tout fait. Ayaki mission de service. Nenge aboma beau-père na ye Mosé Désiré Kabila et Zalaki Po va utiliser mayele na bango ya moyibi le sako yangai bosenzo wari pour ba utiliser mayele na bango ya moyibi baboto la biso mboka wana et puis ba zo biso ba richesse na biso tout pour ba kabolana mindele ba kabolana ba commanditaire na bango batinda bango y est objectif na yek na ngoma. Mais tellement Aleki Félix Chilolo Aleki na papa na ye Etienne Tshisekedi na mayele azui bango na bo pete nyonso pe atikeli bango charge yake babatela ye azalaka toujours na mboka wana ya biso yango na ti lelo yo Hippolyte Kanambe alias Kabila azalaka ti lelo na mabele na biso. Vous vous rendez compte de cela? Un criminel tout fait, un criminel froid qui a contribué à la mort de plus de 15 millions, 16 millions de morts. Mwali Mouleta, Claude Leta, le Sakonayo. Voilà.
Bande Konangaï. Bajoko Pierre. Pierre Bajoko. Le Sako. Voilà. De Gaulle. Yayo Yangowana. Petit Nanga De Gaulle en direct de Kinshasa. Voilà. Donc, Bande Konangaï. Ils allaient participer Mao. Ndekonangai direction. Namona kayo na landa kayo ndekonangai direction. Vous allez musicien. Vous allez alanga nzembo. Pesa bande konabino bakulutu na bino toli. Otomoni bango bakeko vanda. Bakeko s'attabler na ba réunion ya ko soutenir Félix Tshilolo. Oyo Akabi Bunagana, Akabi Ruchuru, Akabi Kiwanja, Akabi Kishasha, Akabi Masisi, Pesikoyo, Batako Luka, Bakabape, Bagoma. Mais Yemoko Mutu, Asali, Ataï Loko Mokote na Mabele Nabis. Comment soutenir quelqu'un comme lui? Pour ça, yibi bambongo yibi bake na buzoba la bondenge bazaka na mona mutu eloko ezate bake la bomba ka mususu et pas ba commanditaire na bango. Et qu'est-ce que vont faire leurs commanditaires? Ils vont au final ils vont quand lui il va perdre ses soi-disant pouvoirs qui a dans ma coquité, tout cet argent qu'il est allé garder na paradis fiscaux awana Europe awa tout ça à cause de c'est ça la bêtise, c'est ça la bêtise. Même celui qui réside à Kingakati azo sumba banda kuna zo bonks azo cha banda kuna na Afrique na ba Kampala na ba Tanzania et tout ça, et puis ba Kingakati na kati ya Congo. Mais Félix na buzoba na ye. Nyonso ba yibi na 5 ans. Oyo ba yibi na 5 ans. C'est ça 50 fois plus que Bambongo balobaka ke Mobutu komaka l'un des plus riches du monde. Maréchal Mobutu. Mais bango ba yibi yango na 5 ans. Et puis, ils sont en train de continuer à voler, à prendre de l'argent dans les caisses de l'État. Comme bon leur semble. Peu bazokanga mutu mon côté. Alors, mutu ya nenge wana. Bino ba musicien. Ba inconscient ya ba musicien. Bozoko ndima. Bo continuer. Na mutu kwa Félix Tshilombo na kati ya mboka wana. Oya prometa bino Allemagne d'Afrique. Oya prometa bino que na mandat na ye, s'il n'arrive pas à sécuriser les pays à l'Est, Akolobake, il a échoué dans son mandat. Donc, Nyonso wana, il ne pouvait plus, s'il était normal, il ne pouvait plus se représenter. Il devait automatiquement démissionner. Mais au Mona, na ba manœuvre baza ko sala. Ye wana pe ya ko brandir bino article ce qui 70 70 ce qui a constitution. Na sa pena sur na article ngote na constitution mais iko za la wana. Oyo elobike parce que to na yebi à l'élection à coincé. Ils ont fait du n'importe quoi. Juste pour chercher un glissement, ils ont fait n'importe quoi. Il a rassemblé tous ses amis, et toute sa famille
de sa propre tribu. Bango tout, bazui poste clé, naba institution, oyo ezako tala mamakambo, yaba élection, boye na boye, yaba nini, seni, cour constitutionnelle, justice, partout. Pona favoritisme, pona ba préparer terrain pour y Félix Azongalisus à redoubler mandat. Et dans l'entretemps, le col a pu bazali coincé. N'a pas comme l'élection, il y a le Kouta, il y a tricherie. Bazali coincé. Na biso ba résistant la diaspora. Et puis bazali coincé. Na article 64. Il y a constitution, il y a sala pour les étrangers dans Boka Nabiso. C'est-à-dire, article 64, c'est-à-dire une révolte généralisée. D'un côté, il y a peuple. Donc, il est tellement coincé de partout. Maintenant, bako utiliser l'article pour dire que nous annulons les élections. Nous annulons ces élections pour des raisons où bango bazako fabriquer, où bango moko ba sali, de telle sorte que l'élection est respectée. Loi constitutionnelle, loi électorale, pardon, que chaque 5 ans, un président normal est obligé d'organiser les élections. Mais lui, il a tout capoté pour, en finale, venir nous dire que voilà, ces élections seront annulées ou reportées. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'impossibilité, il y a pour ça l'élection. Bah, trouble les Anamboka, insécurité les Anamboka, n'est pas avancer déjà. Et puis, na ba magouyo ba sali, ba machine à voler l'élection. Yakala, monsieur ce comité, monsieur ils en ont na Corée, ba kadima baso qui ne sala ba matuvi na Corée, pour montrer que voilà, basomi machine électorale et tout ça, mais au contraire, Akaïnaïka pour ça la matuvi, comme tout Moulouba qui se respecte, ceux qui au PC yenda qu'on a eu à foutre là, à kokanga ba photo, pour attaquer la moto monsieur Salobi qui qu'on a eu, c'est ça le matuvi que Kadima ou comment il s'appelle encore, Kadima est allé faire en Corée. Mais pourtant, Mbongo tout basi balia. Mbongo tout des millions, babimisa, balia. Et maintenant, ils cherchent une possibilité de s'en sortir, de continuer à garder ses pouvoirs sans pouvoir, en disant que en cas d'annulation, il y a élection, le président en place reste en fonction jusqu'à l'arrivée du nouveau président réélu. En cas d'annulation des élections, le président en place reste en fonction, reste en exercice, jusqu'à l'arrivée du nouveau président élu. Bon, il y a tika fonction. Mais, il y a babo salake. Kaka constitution, le coup des alliés, il pour bango tika laka. Il aurait fallu rajouter
que cette élection, il faut donner la raison pour qu'il n'y ait pas des élections. Et il faut qu'on paie ça pendant raison peut-être catastrophe naturelle et salamina mboka wana. Et wana ne peut-être il faut la raison valable pour que annuler l'élection. Annuler l'élection n'andenge que voilà si tout ces alima B alors ndesikoyo président wana ko tika na place. Donc, ezali mawa, mawa. Peuple congolais, totalement, nandenga mukete. Freddy Moulongo Moukena, le Sako, l'homme à la plume d'or. Voilà, donc, Bande Konangaï. Félix Azonga même batuna Jewana. Oh, il y a les présidents en place. Doit continuer à exercer son pouvoir sans pouvoir jusqu'aux prochaines élections où il y aura un autre président élu pour y avoir remplacé. Donc, biloko wana, banekonangai, boyebake, balingabake na jewana. Mais, il faut que télémelaye. Il faut que nos peuples, il faut que télémelaye na mnenga mukete, qu'il faut à déposer. Normalement, il doit démissionner. Quand on échoue dans une histoire pareille, il y a gouvernance, il y a moka, il faut faire comme François Hollande il a fait en France. Lorsqu'on est incapable d'organiser les élections, incompétent d'organiser les élections, c'est par là qu'on démissionne. François Hollande l'a fait. Il a déclaré qu'il était incapable d'organiser les élections pour son deuxième mandat. Et puis il a démissionné. Donc c'est pareil. Parce que ma constitution, il s'allait la naneti n'est à France. Donc Félix n'a pas l'intention de quitter ses pouvoirs sans pouvoir. Parce qu'à Yébiki, à Samoyibi, il est venu là pour s'enrichir. Non. Famille naïe, biologique, et la famille politique naïe. Ils sont venus juste pour s'enrichir, pour se remplir les poches. Et abandonner le peuple là où il a trouvé. Vini Congo, le Sako, merci d'être là. Partagez le direct s'il vous plaît. Donc, biloko ya ndenge wana, ezali biloko moko inconcevable, mais nous sommes dans un pays où tout se passe. Mais du mauvais côté de l'histoire, nous avons des brigands, des bandits, des grands chemins, des voyous de la politique, des criminels du sang et des criminels économiques. Oyo baza kangi peuple na biso en otage. Donc, pour moi en tout cas, et pour nous, peuple Mokonzi, il n'y a qu'une seule solution. C'est de les mettre tous à la porte. De les bouter dehors. De les pourchasser même. Pourchasser Félix Tshilolo, sa famille biologique et sa famille politique. Les pourchasser comme on le fait ici dans le monde en ce qui concerne Hitler et sa bande. Il a plus de 90 ans. Vous vous rendez compte? Tout. Criminel tout. Il y a époque, il
ya Hitler ti lelo yo bakangaka bango mimindele ba commanditaire oyo baza ko boma biso ou bazali ko bomisa biso bango balingi te biso peuple zaïrois peuple congolais to se défendre balobi bakoloba iloko moko te bakokota iloko moko te au contraire batiela biso MONUSCO ONU wana po babomaka biso parce que pour eux le plus important c'est leurs intérêts financiers et économiques. Tokoki ko zela bangote to zela bangote to zela batu wana te ce qui peuple congolais bezo kansake mundele ne mtaoya ko bikisa biso jamais au grand jamais bakoya ko côté la biso te au contraire bango balingi to sila bozo mona ningi baza ko protéger Farira Ipupa bomoni loko ba protéger ki Farira Ipupa na 2020 la Bercy donc itinda kabiso kanda wana to tumba Bercy to tumba Gare des Lions pe ya votre sala mbalo po balingi ba protéger les boyeba disposition nini oyo ba tcheko na kati na arena to stomoniam disposition ba zo tchana arena ya bomoni na titre na komi boko banki sa bisote botie tout tie boye toye tozo sabino tozo bisabango boko banki sa bisote pe Farira Ipupa akobeta concert wana te akobeta concert wana te po ba dégâts collatéraux ekozala e boyebi pete ndenge nini biso to agir boyebi te toki déjà basi batie ba plus de 200 ba programme na bango plus de 200 policiers ba kozala wana batie ba dispositif ya ndenge na ndenge pona ko boucler côté wana mais bokanga ngo bien sûr mais siko batu wana o bazoya concert bokolekela wapi bokokotela wapi po biso pe tozala partout tokozala partout yamona na eko belela bande kona biso ya monde entier tango zoya na yi arena boluka greffier international te boluka bukechiwa yambo te boluka pe komanda iso te mutu nyonso oyo ayebi ke azobundela mboka mutu nyonso oyo ayebi ke azoluka libiki ya mboka na ye oyo tobengi Zaïre oyo tobengi Zaïre mutu nyonso oyo azoluka libiki ya bandeko na ye oyo bazala kati ya Congo na Kinshasa au lieu qu'il continue à nous massacrer jour comme la nuit mutu nyonso oyo azako bundela ba famille na ye tango zoya na i arena koya maboko pamba te et tu viens pour faire une action individuelle koya teke o oya lokola spectateur à ce moment-là nous serons tous des acteurs. Parce que bateau ba boma biso, ils a bateau ba Macron. Tala ningi ba komisi banana biso. Bandal, ba komisi bandal. Ville yaba to simandako. Bandal. Ba komisi ya ville ba to simandako.
bazo ça la promotion ya ba VW, ya ba tu ciment, ya moteur à ciment. Pour vous dire que le monde est dominé, ou le monde commence à être dominé par les satanistes, les démoniaques. Les gens des nouveaux mondes, des nouvel ordre mondial. Alors, balingi biso tout, na mokili oyo, tokoma, bato simandako. Mais biso, nous sommes des Africains. Nous avons nos juste écoutés. Donc, jamais kolinga makambo wana. Mais bazako koti sa biso na makasi, bazako forcer biso na makasi. Na kotindaka bato kwa ba farira ipupa. Pona koya ko bebisa bana na biso. Pona ko memba bana na biso na banzela ya mabe. Wana toko bomana. Toko bomana. Fredina Mokambila. Toko bomana. Donc andiko na ngai Charme Ngongo Losako Mobundeli Mboka, on est ensemble. Ola wana toko bomana. Ya bomona. Basi ya ba Félix, bazolata ba bilamba ya ba arc-en-ciel. Pour nous la promotion ya bato simandako. Bande ko ngai dispositif bo bang bache ekolobi la biso taille loko mokote. Ya on to obele la bino. Toza la manifestation ya munene déjà. Manifestation panafricaine. Ya munene. Na jardin de l'Arc. La défense wanakaka. Donc bana 18 heures. Boya est belé. Parce que makambo ya Congo. Bafrique bakoti basolo. Si koto komina na nini na cadre moko ya solidarité africaine. Bafrique bakoti masolo. Eza sikoyo likambo soki ezwi Congo bato batelemi, ezwi Mali bato batelemi, ezwi Burkina Faso bafricain nyonso batelemi, Niger bafricain nyonso batelemi. Donc to komi ndenge wana sikoyo. Alors la date wana le 25 novembre, nous faisons appel à tous les Africains. On est tous des panafricanistes. Nous devons rester soudés pour défendre notre continent. C'est le continent le plus riche du monde. Continent Oyo, tokoki jamais ko abandonner pour na mamindele. Mamindele balingaka baboto la biso makot continent wana. Ya on a baza ko sala tout. Ya ko luka ko dominer Afrique. Et puis ça en est de trop. Surtout la France. La France est parmi les responsables numéro 1 au monde qui ont maltraité l'Afrique. Surtout l'Afrique de l'Ouest. Et puis, France est le seul pays dans le monde où il a bénéficié énormément de la richesse de l'Afrique. Yamomoni, balingi kotikate. Ils sont toujours là. Tala bakoma tina makamna biso ya République d'Israël. On n'a jamais été colonisé par les Français. Mais bakota na se bakoma na ba négociation, il y a ba compromis à l'africaine. Ils sont dedans. Pour nous couper ça, pouvoir sans pouvoir na ba tokande ba Félix Chilolo. Ils sont dedans. Ils faisaient partie dedans. Alors il est temps pour nous
les Africains, et les Congolais en particulier, de se libérer. De prendre conscience et de se libérer. Tout le monde a brisé à bateau. Vous vous rendez compte? La richesse, c'est Abisso. Abisso Moko. Au lieu que Bisso Moko to profiter na yamu, la richesse, on est comme il y a Rwandais. Et comme il y a Ougandais. Bazo Salabanzela, Baba. Voilà. Donc, jamais tu peux linga biloko ndenge wana. Ba kotsi la biso ba ONU, ba MONUSCO, tout ça. Pona moyibi. Même ONU, MONUSCO. Isa ONU ya business. Ba kamuna bongi bandakala. Basa ko yako yiba biso ba minere na biso. Bazo tchango na ba tanki na bango. Na ba blende na bango, basa ko le karango. Et ils parviennent même à nous tuer, à utiliser les armes pour nous tuer dans notre propre pays. Babomi combien na est kuna babomi combien? Baboma combien? Oh yo to vivre yo to monile babeta ki ba masasi derrière. Plus ou moins 40 à 50 personnes bakoufa. ONU, oyo, azali censé de travailler pour la paix dans le monde. Mais ba beta ba de konabisio masas. Oh, to monaki. Bongo to monate. Donc, ba de konangai, tout se laisser faire. La vie appartient à tout le monde. Les alités qui au 21e siècle, peuple congolais, besoin d'imabos à la esclave. Au 21e siècle, peuple congolais, besoin d'ima, babo to la bino mabele. Beaucoup ma citoyens du monde. Bozanga mabele, bozanga rien. Tout comme Abissu, Libana, Bamboka, Kotambola, Gaboy. Vous savez comment les Gazouis souffrent? Les Palestiniens à Gaza, ils vont souffrir. Les lots vont massacrer les Palestiniens. Pourquoi? Il y a les Kamama Belé. Biso Atoana Mboka Kitoko Nengwan. Bibale, n'en parlons pas. Zamba, n'en parlons pas. Richesse ya sous-sol. Babenga un scandale géologique. Mais t'as là toujours kabamboka. Biso to obunde la mboka. Bamsu bazoya koko saniti ko sangana na biso. Mais ils sont les premiers à nous trahir. Pour la miette, pour la intérêt à Mike. Nous disons non aux musiciens tels que Farid Aïpou, Kofi Olomide de venir jouer, distraire les gens ici. Mais t'as là. Au Komona, congolais, ex-combattant, koyaka le kaka na ba sema kolona biso pour le matuvu et après ils vont trahir. Ils vont encore trahir. Pour nous qu'on discuter, qu'on dialoguer. Naba musicien ou yobaza ko tekamboka. Yamona biso to lobi. Biso na peuple mokonzi. Biso na bataillon Front Populaire. Avec Zoro Bilel, Francis Matoumona, Yad Sarcel. Et Ndekona biso nani, comment il s'appelle encore? Les Congo d'abord. Tolobi toko tika binote. Toko tika makambo wana te, toko continuer nango kaka boye pona kobunda na batoyo.
Batoyo Bamushiki Wabo, Bazoya Kobetsa, Bakonsere, Bafarira et Poupa. Il y en a marre de voir tout ça. Il y en a marre. Donc, tout ça, Liwana, et il faut que Bunda Bitumba Oyo, Tina Souka. Tina Souka. La victoire est de notre côté. Et il ne faut pas se décourager. Donc, le 25, il faut aussi la Nanabaron. Le 25, il faut aussi la Nana Farira et Poupa. Gérard Losako. J'ai dit Gérard Losako. Donc, voilà l'essentiel makambo na yiko yebisabino pour lelo. En tout cas, nous maintenons notre position. Tout ça, comme maintenir la position de la mission. Il y a Babundel Mboka. Nous n'allons pas lâcher prise. Et il faut, Boya et Belé, Bozala la biso et Belé, pour que le monde en parle. Makamona biso et Ibarakaka, Tanguto Tumbaka, ba Bercy, ba Gare de Lyon, ndenge siko tozoke de siko na arena, kunane, yozala opesi mboa aboyi. Yangwana, tolobi boye, boko bangi sabiso te. Tozako ya, boko bangi sabiso te. Partagez la vidéo, chers amis. Partagez partout où vous êtes. Partagez la vidéo. En tout cas, merci mingi. Nandenge bolaninga ili susu. Nandenge bolali ebele ya kolanda ngai na masolo oyo tozako solo la. Eza likambo ya mabele, ya likambo ya mboka na biso. Malgré dispositif policier Tokozalawana. On est ensemble. Mbote kaka na Béatrice Lokwa, motema monene lokola Océan. Mbote na ba maman Jenny, ba maman Deboulonné, ba maman Brigitte Mongala. Mbote na maman Tatiana Bosango. Mbote na maman Grace Tumba. Ya Jimania TV. Boubou de la Mboka. On est ensemble. Ale Bolochwa. Ibola. Yayo Yangwana Losako. Tokomi Balasima. Partagez énormément la vidéo. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Ingeta.